bandeko wana bomoni arrestation ya atu batu bwana yeyo bauti okanga ye na cortège ya baluba ya bawewa. Ce sont des wewa qui sont partis procéder à l'arrestation d'un gouverneur. C'est grave. Ils sont alors tokotala kamo alerte et bandit des gens là-bas Congo. Voilà. Ceux qui vont libérer, ils vont libérer Kamere, nzele fongwami. Ceux qui étaient nzela paix et fongwamate. Voilà. Donc, yo ndekonanga, oza mu Congo. Population chimique, arrestation pour Tamalgué, va libérer. Voilà. Donc, bandeko nangai, oza mu Congo, toza mu Congo te, souci na yo ko kabolande vidéo oyo. Na yiki so te. Alors, boyo kapé message ya oyo tabakoto yo, pas seulement bokanga nzela to bo libérer bango, il faut que bengana ga baluba tout bazana ba Congo parce que biso na mboka na bango tozate, tozomona pe intérêt oyo baluba na mboka na biso te. Voilà. Que demandia mutu bakine na mboka balinga. Bino biso za ba mandia te na mboka na bino toyate. Donc botika Congo central bozo na mboka na bino. Comme ça qui m'écoute. Voilà. Alors bandeko na habité sur vidéo koleka. Ce que les ceux qui bako longolango après mais tant yoza congolais. Tant yoza kivusien. Oza mungala. Oza mutaki sangani bandondo ba Congo. Vidéo oyo tango zo komela yo panza yango. Soko panza yango te zo contribuer te zo peuple congolais te. Pour assez mboka ba dirigeant yango boyete. Un gouverneur faut que le kangina ba wewa ba tie kraka bazota musaina ba moto alors que Chilombo na famille na ba miyibi ki moyibi oye bani partout. Bandeko, message aux ezali, la vérité sur la liberté définitive de monsieur Kamere. Bogoyoka vérité, pourquoi monsieur Kamere va bimisier. Ce qui va bimisier, voler il y a 58 millions, bazo que nous avons matabwana auto yebina nute, ce qui a ibiboni. Entre-temps, honorable Ntsafu, oh là là, natie nyote ukatana, bon to kendera. Honorable Ntsafu, Daniel Ntsafu, est empoisonné à ce qu'on Afrique du Sud. Banani ba empoisonné. Voilà, bisoto toza batungo to ngara brutalité. Boye na sauvagerie na mboka na biso na Kinshasa bo bebisi yango bozo kende sokuta ba Congo bo bebisa yango bolingi bo maltraiter biso. Or ce peuple Congo ya mu Congo aseriki kuna e ozala mawatro, Ya toujours demander na bino baluba.
botika ba Congo parce que biso na mboka na bino tozate mais boyoka ndenge ni na mboka na bino biso zate mais botika ba Congo na mboka na biso bato baliaka bien kuna mais na gouvernement tozate bino boza na pouvoir mais boki na mboka na bino retournez chez vous et non boka na ba Congo nene yango bino zokanga na ba Congo mais bozo na mboka na bino soki moi ça lingi to kamane pourquoi so moi ça le bien lingi na la société yo zokanga pourquoi et c'est comme ça aussi nous chez nous tolingi binote tous on a besoin na bino to bofana na mboka na biso tous on a besoin na binote boyiba mbongo na bino bo mesala ko yiba kuna puis bofana na boki na mboka na bino ne botika ba Congo eza professe beaucoup sacré bitumba to yebi ngote makila to yebi ngote bino to memini so ba bitumba na makila tala ba Congo ndenge ebongwama ville no chwa tala ndenge zali kilota la Mbujimayi kilota Chikapa kilota Kananga tala Kisantu ozuna bateau mitu esalaka tala ya bongisa mboka na bango bo privé bango nyonso mais kilota ba Congo ndenge zali botié bango na gouvernement te mais ce sont des gens qui mangent très bien. Quand je parle de Bakongo, c'est-à-dire Bantando, Bandibo, Manyanga, Basebele, Basansala, Bantando, Bisingombe. Quand je parle de Bakongo, c'est-à-dire nazo parler, Batunion sont nazo tanga, Basu nataki Bamonte. Bango tourne nazo gestionnaire. Bayombe, Bango tourne nazo kangai nazo balabino. Ce sont des gestionnaires. C'est-à-dire ceux qui vont simbi mboka pour sentir que oui. Tous les victimes, il y a mariage moko injuste à Mondele. Bat musus tous na bango mboka moko mkonga ko za mboka moko te. Le pays dirigé jusqu'à ce jour par des voyous, des barbares. Comment mboka ko mettre à niveau boy mboka o ezana nkita. Et ko mettre à niveau de mwana parce que le pays est toujours dirigé par des barbares depuis le 24 novembre 1965. Pas ces bandits en 66. Aujourd'hui pour voir en 65, 66 pas ces bandits. Qu'est-ce que cela signifie? Soko lingi o discuter nga mutrebi histoire pika on a biso na poto to na poto ngana yo biso balé to tata na gagner pour ozana ba argument o lexanga de 60 à 65 mokongo ni ayiba moko to akosomba akoboma mongo na Europe akiko bomba mongo na Europe to somi ndako o biso nga moko to tanga so ndani bandeko tozana bilomo awa to lakisa tana kata Kinshasa, botana kata Kinshasa. Bazote ka serke neti mapa. Bandeko, au niveau boke komi. Au niveau boke komi, cercueil. Bazote ka neti lipa. Bazote ka cercueil na baraba na kini, neti lipa. C'est triste hein? Tala niveau bokomi simboka. Tala niveau bokomi simboka. Ta on azoko lo bo, bozoye babanani hein? C'est triste. Tala mususu, tala barabara mususu tala. Bomoni mino mtawani gani? Mino na yebo bomoni gani? Bato boy basangana ba Congo, mais c'est triste. Hein? Bato boy basangana na ba Congo, mais ça m'a mingi. Un député. Donc mboka niveau ça nango, yé azozo vona muke, ba kena ina ba piscine, ba sakana, tout ça, azape kondima ba filmer yé. Biloko deuxième république. Au deuxième république yé la kabato, yango. Bato wana nyonso autant ba village tant bana kini na mukozi la bana soka bana mikabwe ema moi attaque mu Congo na viva histoire ya mboka na biso na kolakisa mio kini ndenge alaki na ndenge bato bana na misala attaque mu Congo na viva mboka ndenge zalaka
En tout cas, ça mécontent de Basangisa Biso. Personnellement, j'ai le droit de dire la vérité. Je suis mécontent de Basangisa Biso. Parce que Basangisa Biso, n'a pas tout, comment Mboka est en kita boye et comment la niveau boye. Mboka est en kita, il y a modèle de monde à Tchebaïbike, RDC bazaba mi souffrant. Mais ils ont cuir, ils ont cobalt, ils ont diamant, les seuls pays au monde où ils ont bongo ya nengwana bazo souffrir. Alors moi personnellement, nazaka contacter des monde la Sangisa Biso parce que bamusu bino zo na bato, mais ngazo mona baki oyo baza bato te. Ni batata biso ba kongo bana biso be, o baza ba bato te, tout ça ndenge moko te. Et ces gens-là acceptaient aussi que tout ça ndenge moko te. Pour nous bon Samboka, ils ont demandé quoi? Pour nous 32 ans de pouvoir, même pas un hôpital. Yo metili maboko. Alors bandeko, toyokana. Pourquoi Kamere a libanda? Kamere bakangi. Ba condamné sur 20 ans sur boyebi de prison ferme. Faut que de prison. Kamere qui est en prison à réfléchir. À monique bato yo iko kelinga ba problème. À cause de maladie. On a jamara. Cause maladie pour na certaine ganda na kitambo. Kamere abi non. Ngana ibitu. Azo yebisa que non bo bimisa bazo lingate. Bo bimisa ngai azo lingate. Abi siko beba. Surtout dans le tribunal international. Togoleka. Surtout aussi dans la CPI Togoleka. Et ça va me yibio bazakuna. Kamere mutafungoli sa ba compte. Tamo na kizoba, kamera fungoli sa compte. Mutu moko te a fungoli sa ba compte. Azana ba numéro compte wana. Azana ba mbongo combien ba yiba eleka kuna. Kamere a utilisé d'avocats internationaux. Ce qui va côté kangate, te côté bruit. Kamere accepte effectivement na yibaki. Kamere pas avocat international oui na yibaki. Mais to yibaki na mutoyo. Ba mi yibi ya libanda ya RDC, à l'occurrence ba tuni ba Kagame ya yibi. Parce que c'est l'intellectuel à Zobati. Or, Batouana Nyonso, Kamera est bon à Mayele. Batouana Nyonso, Kamera est professeur. Yo, comme président, comme couverture, tout font sa compte, ouais, tout soit bon, tout tchakuna, pack au Kangami Mouyibi. Hein? Son bas diplôme, pack au Kangami Mouyibi à diplôme. Bilo Nyonso, na Kamera, ils ont habité. Avocat, Ngai, c'est vrai, na Mouyibi, bon, on peut nazanamo. Mais il faut battre na baya to zum sambongo na mboka. Na boka ngamanga mote parce qu'il faut bango pe baya. Bandeko bomona mikolo leki avant caméra bima. Ba midele ba boaki flash moko bimi pa. Kabila yibaki ba pesi montana na muke. Ba bengi mokonzi na Rwanda ba yebise tala na dossier oyo pozali. Tala na dossier oyo yo pozali. Oza mulongo ebime pele. Seule solution ezali bo libérer ye. Makamwe fa temporiser. Sinon te pour panzana. Na répété, je vous rappelle que bon mon avant caméra bima, je vous dis avant caméra bima. Ba bimisa ki ba vérité ya muke ya boye ya Kabila. Alors que bamba yebi ke Kabila azana ba million, ba milliard. Mais ba bito bisana muke oyo. Si ba résister, to bimisa tout. Alors on a sur le tribunal international, ba ko demander présence ya oyo, Kabila za ko réclamer que to yiba ngana bango. Autre moto ni ka précis ba moto. Ya bo mona ke non, Kagame a se déplacer à Inaki. Amona owana mswara de poso président abimoni ayo déjà ne badi ko bima pesa mu bulu ba bengi nani oyo yo ya bino na bota encore na ye balaki sie ba compte na ye caméra mutapesi ngo pa ya avocat
ba oyo yibeza kuna aluli kozala ke faut kosamba bino nyonso akokanga maye moko te bazalaki obligé babimisa kamere bakosi bino que c'est une liberté provisoire c'est une liberté définitive kamere ozonga sukuna te kamere abimi combien de jours après kamere se retrouve na Belgique na bavocat internationaux na ye moto oyo aza na liberté provisoire bademandaka okobima mboka te mpo na boye okobima mboka te mpo na boye kamere abimi pouf Belgique kamere ayaki na Belgique ya et c'est grave sikoyo boyoki makambo bale onginda kuna ke non kamere a réclamé faut passer place à premier ministre ndenge toyokanaki na ntango bazo élection na pouvoir nayebi te soki oyoki yango kamere a réclamé abi non nga fona zwa place ya premier ministre parce que toyokanaka ndenge wana yo koleka tozolekisa yo mpo ganye te me ngai nazalaki na boye yango wana omoni ezobebela bango baza so kimia te donc raison oyo bomoni kamere aza na libanda babimisi ye mbangu bakosa bino ke eza liberté provisoire te kamere atie bango moto na bafese na bango babi te ngai andimi na ngai mais toyibai na oyo na oyo na oyo na oyo jamais bokokondane ngai bango baza te koma bokokondane ngai naza te alors so bakosakana tobanda bamindele bayekisi ya bitala totie na opression des gens awa pa kabila vole batali na abengi Kagame ekozala yayo ava abenga mosusu wana or mosusu wana yebi deja ke bakonti oyo ya ye kamere utafongola yango bokozela bino bakonte bancaire ya ye kamere utafongola yango bambongo akoyiba babala kotinda kuna kamere azomati bazotinda bambongo kuna bazoyiba kamere azoyiba na mokotiena mpenza sikoproba na basi comprendre nga pesa information mo papa te na basi comprendre donc batu oyo bazobenga Tshilombo président eza mawa ya yebi kaza le président te batu bazo condamner ba conseiller ya Tshilombo eza mawa ba conseiller les conseillers de Tshilombo ne peuvent rien faire ba conseiller ko ngote parce que ordre zo uta kuna ngana yebisa bino déjà que Tshilombo ne peut rien faire sans l'aval de Kabila ou de Kagame. Bandeko. Bomoni mutu labino te tala mino libanda. Tala oso ba uta wapi na makako na mutu oyo Nzambe alimbisa. Différence bomoni ngo za wapi? Biso wa Congo to bando zalaka na bato ya boye eza mawa vous avez tout compris, n'est-ce pas? Il a fallu seulement quelques minutes pour savoir tout sur la libération de Vital Kamerhe. C'est Félix Tshisekedi qui a lui-même autorisé que Kamerhe soit libéré. Donc, c'est triste. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la politique. Je ne veux pas souvent parler négativement de mon pays. Je prie que Dieu aide ce pays-là. Je ne dirai pas, comme tout le monde dit, le Congo n'a pas de chance. Non, je ne le dirai pas. Je dis, je prie que mon Dieu aide cette nation-là. J'ai de l'amertume. Félix nous a vraiment montré qu'il n'était pas la personne sur laquelle nous devons compter pour changer les choses. Je vais vous lire ce qui est écrit. Écoutez les mensonges, comment on cherche à justifier la libération de ces
caution de 500 000 $. Alors, bandeko, na longoli yango, oyo, bomona keneti mutu, azoye ba vérité que ça ne tient pas debout. Mais, aza koloba. Lelo ya moni que liberté ya nani ya kamere, eza liberté moko ya malamu te, tala ya boyo kaye. Alors, bomona ki oyo lekaki na alors bandeko bomonaki na congrès 19 novembre, déclaré journée mondiale des toilettes. Selon l'ONU, sur les 7,5 milliards d'habitants de la planète, environ... bomonaki na congrès Tshilombo azoloba kuna baza kofinga ye moyibi. Azoloba ko, mais kuna baza kofinga ye moyibi parce que les gens en ont marre. Donc, Tshilombo, banda ba président to yebi ya marque na marque, mais ya Tshilombo, ate loko mwa mukoko loko zwa par na ezate. Na congrès, kuna ba congolais bazo finga déjà miyibi. Kamere, ba monta yibaki, okono bimise na biloko boye pona pression, ba tozo batike sa pression. 19 novembre, déclaré journée mondiale des toilettes. Selon l'ONU, sur les 7,5 milliards d'habitants de la planète, environ 4,5 milliards ne disposent pas de toilettes dignes de ce nom. Illustration à Kinshasa, en RDC, où 70% de la population n'ont d'autre choix que de se soulager à l'air libre, une pratique vecteur de nombreuses maladies. Darikaline Lopi. Ils font avec les moyens du bord, 4 plaques de tôle et un trou. Ici, les toilettes sont sommaires. Sans eau courante ni circuit d'assainissement, difficile de faire mieux en plein Kinshasa. Même chose ici, dans le village de Kitinia, 80 km de la capitale. Entre inquiétude et colère, les habitants dénoncent le manque d'infrastructures. On souffre ici à cause des toilettes, on subit une véritable tragédie à cause des latrines. Quand il pleut, l'eau inonde la dalle, ça déborde. Les excréments remontent à la surface et se ruent dans nos maisons. Un quotidien partagé par de nombreux habitants. En République démocratique du Congo, la majorité des 90 millions de personnes n'a pas accès à des sanitaires améliorés, d'après l'UNICEF. Un problème de santé publique pour le pays. Le pouvoir fait face à une recrudescence des maladies. Il y aura des gens qui vont souffrir avec le choléra. Même pour le moment, on souffre avec la syphilis. Donc il y a beaucoup de maladies. Situation alarmante. Les eaux usées et les excréments sont évacués de façon anarchique, parfois même dans des points d'eau utilisés par la population. Dans le monde, près de 3 milliards de personnes n'ont pas accès à des sanitaires. Sonia, bandeko, Sonia bengi Sony. Nzambe na ngai.
Voilà, après que nous avons moment, c'est là, et ça va m'yibi, c'est ma yibi moko ya komisa nzela. Babelge bapiyaka mboka na biso mpo batonga Belgique. Mais ya biso baza koyiba, mbongo baza koyiba wana bazosala nango nini? Parce que mbongo ya mboka eservaka mboka batonga banzela. Okola eka ya banzela na biso babidele bayibi ba richesse na biso bake kotonga mboka na bango Kagame atongi ya ye ya biso bazoliba mbongo ya mboka bazotetula mboka place mbongo kotendaka toyebi te soki bazotonga wapi toloba o toloba te toke na prison place o miyibi bazalaka prison eza vide moyibi ata moko te ya mbongo ya leta to adetuna ya mbongo ya leta aza kuna prison ya makala eza vide toke kuna tokutikaka bato badeklaration politique bazakindala me bato bayibaka mbongo ya leta le prison le tombo evide nini tozovivre oza bacondition lelo ezomituna kongo ezosenga nini yango ya mabe biso bakongole tosala poko kokute biloko ya boye mbongo ya mboka bozoyiba bozotonga mboka nini parce mpene botonga te kongo eza na situation très difficile bandeko na ngai tozonyokama toyebi te tokokende wapi yango naza kolanse message oyo na bakonditu oyo bazolandaka biso ntango bozwaka mbongo ya mboka bosalaka nango nini eza message kaka na lanse yango nazosenga mbongo ya mboka bosalaka nango nini babelgi batongi belgique na bambongo na biso bobino bozozwa bambongo na biso bosalaka nango nini c'est ça la question que j'ai posée pasi na kati ya motema mais un jour kongola kotelema bandeko Kagame azoyiba azotonga mboka Kagame aza koyiba azotonga mboka mundele soka yibi bino aki atongi mboka me bino bamoko boyibaka parce que mokonzi na bino oyo ayelaka bino argent facile koluka mbongo ya avec facilité ye moko abana kozwa mbongo ya mboka azokola mbongo na Suisse azokola hotel na États-Unis partout comment mutu akozala liboma ndenge wana jamais Mitterrand aye asomba mpa na bino jamais petit Sarkozy aye asombi ndako mpa na bino jamais oyo nani Macron aye azwi mbongo na ye koboma mpa na bino mais bino bozozwa mbongo bozo kobomba ko awa bozo kosoma ba hotel na ba New York na ba États-Unis comme ça mona ba Suisse ba barbare les amis ouais vraiment c'est triste. Jeune garçon au bozali komona na ba image azali congolais de père et de mère azana une vingtaine d'âge auta chikapa depuis na âge ya 7 ans na famille ya mama na ye azalaka kovana na komi na njili na famille ya papa na ye basirnoma na kombo ya Kadogo parce que abotama série ya entrée ya AFDL awa na Kinshasa après avoir ko décroché diplôme d'état na ye famille ya papa ba décida batinda ye na Chypre pour a continuer ba études universitaires alors kuna na Chypre kaka ndenge ezalaka akutana pe na bandeko bakongole mosusu bazalaka kovanda esika moko système kaka ya bahomme kasi ndenge kaka balobaka esika bato bavandaka makelele ezangaka te mokolo moko Kadogo badiskita makasi na moninga na ye mosusu Simeon Tela alias 00 ye azali mwana matete en pleine discussion na miso ya bato Simeon alaka Kadogo alobi yo zela na kosepelisa yo na mwa ata moko kaka boye bato babosani baza kidiba aya atia moninga na ye mbeli na kingo alongoli na kingo atie na motema veut dire atoboli epenza kaka ndenge balobaka tellement Kadogo asenyaki makasi sur place Kadogo akufaka te akufi la police aye abimisi corps kaka ndenge boza komona baninga na pasi na motema baza kolela kasi bazalaki kofilme baimage oyo boza komona Simeon mpe na ngambu na ye la police atie ye maboko sikoyo ya pasi ezalaki eti lelo na minute oyo tozoloba mama ya Kadogo kuna na Chikapa
azali na ye informé te na liwa ya mwana na ye. Famille ya papa pe kotoyo baperda batrace, donc bazata na contact moko te. Yango bazali kosenga na batu nyonso oyo bakolanda elema oyo soki bayebi mama Vero Chanda, mama oyo abota Kadogo Sarif, ayebisa ye ke mwana na ye aza lisusu na bomoi te po permettre ye aya awa na Kinshasa po asalaka meme matanga ya mwana na ye oyo ezali kosalema awa na ville province ya Kinshasa na avenue Ludisi numéro 18 na quartier 7 commune Njili, référence en face ya école Saint Vincent de Paul. Kasi kuna na Chikapa mama Vero avandi na Chikapa centre musika tena trading colonel Makiadi avandaka na ndeko na ye mobali, c'est-à-dire noko ya Kadogo na kombo ya Chitenge Shambui. Kasi na mutu nyonso oyo alingi kokota bongo a contact na famille Bivova esika matanga ya Kadogo eza kosalema, akoki kobenga na numéro 097 174 38 19. Wana nde kokota na contact na famille soki oyebi mama ya Kadogo. Mon gars. Babese. Bon bandeko nzambe apambola bino tosuki wana tokutani kaka mbala ya sima, me ndeko soko zwi video oyo za na courage ya kopartage yango pona baninga mosusu balanda bainformation oyo ezali awa pe baninga na bakongo balakisa yango kuna pa na bango po bayeba nini bakocontre bato oyo balingi komonela bakongo na bamoyen nyonso. Nde nalobi ke vraiment bakodemande na baluba possibilité soki ezali bakozonga na bamboka na bango pa na bango, parce que Congo central eza ya bakongo, Kasai eza ya baluba. Ça c'est clair. Tokokende suko musika te soki bakolobi ke ene tribaliste, j'accepte na yaka bakoloba te, parce que toko vivre boyite na bato moko bazomona un président qui ne connaît rien bango bapese kuma beton